Jazz Congo number one. Ça va bien, ça va bien. Bandeko balandi ya Jazz Congo Télévision ba yeba sepelaka kolanda Jazz Congo Télévision na bisika nyonso bozwami awa tozali bongo na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa tozali précisément na Lingwala na cathédrale de Notre-Dame de Lingwala toyaki bongo pona na misa oyo esalamawa ya kokanisa Nkondo Maréchal Mobutu oyo azaki tata mokonzi ya ekolo na kati ya mboka na biso wuto ye asila kowa esali mibutuku mibale na misato 23 ans passés depuis Nkondo Maréchal Mobutu asila kotika biso ndelelo ezalaki misa eye ba yi politique ba yi mboka basanganaki pona kokanisa liwa ya Nkondo Maréchal Mobutu oyo asilaki kowa bongo le 7 septembre 1997 na Maroc. Yango lelo bayi politique na kati ekolo Congo démocratique basanganaki pona kokanisa liwa ya Nkondo Maréchal Mobutu. Bolanda yango ndengelekaki. Cet homme d'État qui, par sa stature et son charisme, aura marqué une génération entière. Nous venons, par la célébration eucharistique de ces jours, implorer la miséricorde et le pardon de Dieu pour que la joie sans fin s'élève pour son serviteur de la Maréchal Mobutu Sese Seko. Que le Seigneur Dieu, dispensateur de toute grâce, lui accorde le repos éternel et qu'il lui donne de voir part à l'héritage qu'il a réservé à ses enfants. Ya mungkin
nazali kokati ya bino nasili kokata likambo na moto oyo azali bongo nkombo ya mokonzi Yesu ebongi biso na bino tozala motema moko na nguya ya mokonzi Yesu mpe bakaba moto oyo maboko masakala po te nzoto ya ye ezwa etumu bongo molimo mwa ye mobika mokolo mwa kofunda lokola ozali kofunda ezali malamu te. Chers frères et sœurs dans le Christ, voici 23 ans, jour pour jour, que le maréchal Mobutu tirait sa référence dans la lointaine terre africaine du Maroc. Ces restes gisent du jour au cimetière chrétien de Rabat. Les Congolais ne l'ont pas oublié. Ils pleurent encore celui qui a forgé l'unité nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale du Congo. Cet homme politique qui a restauré la dignité des citoyens congolais à travers l'Afrique et le monde. Cet homme africaniste qui, sans force modestie, faisait la fierté et la respectabilité de l'Afrique tout entière. Nous, ces héritiers, avons tenu à manifester notre gratitude à travers cette célébration eucharistique. Chers frères et sœurs dans le Christ, nul n'a besoin de rappeler ici que la disparition du maréchal Mobutu a longtemps donné lieu à des commentaires de plus variés. Quels soient les avis émis par les uns et les autres sur son règne, mais tous s'accordent aujourd'hui à reconnaître à son actif quelques avis majeurs. À titre négatif, nous pourrions relever l'unité nationale. Le maréchal Mobutu a pacifié
Il a combattu avec ses dernières énergies le tribalisme, le népotisme et le clientélisme dans les chefs de ses concitoyens. Il a su impliquer dans les chefs des Saïrois à l'époque l'esprit nationaliste, le vivre ensemble, la cohésion nationale. Si, à ce jour, le plan de la balkanisation de notre pays traîne ses pas, c'est à cause de cette unité nationale, de l'esprit nationaliste. L'Est du pays est particulièrement touché par des massacres, des tueries, des viols de nos femmes, de nos mamans, de nos enfants. En 20 ans, nous avons enregistré 12 millions de morts, chiffre qui dépasse très largement celui de l'Holocauste juif. Pourtant, la vie humaine est sacrée et inviolable. Elle doit être protégée et respectée à tout prix. Le maréchal Mobutu, avec son armée nationale, avait su garder et protéger justement l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Sous son règne, personne ne pouvait prendre le risque d'exploiter impunément nos minerais. Personne ne pouvait venir aveuglément tuer violemment nos femmes et nos enfants. Il semble que nos 9 voisins soient présents sur le sol. Qui est cru? Le maréchal Mobutu est par ailleurs le père et l'âme de la politique du retour à l'authenticité. Il voulait à l'époque des alienations des Saïrois à travers le retour aux valeurs typiquement africaines. Il voulait libérer les Saïrois de toutes les servitudes. Le Saïrois était respecté et craint partout dans le monde. Ces quelques témoignages indiquent que la grandeur, la profondeur, le charisme de l'homme. Oui, nous avons dit l'homme simple créature dans l'œuvre ne saurait se passer de la perfection. Chers frères et sœurs dans le Christ, la pénélope évangélique que nous venons de suivre nous parle de la guérison, les jours du sabbat. Au génisme des pharisiens, cet épisode repose la charité qui a permis les Églises de sauver les vies et d'observer les lois du sabbat. Cette charité exige beaucoup. Elle civile qui sait faire le bien et ne le fait pas se charge de péché. Jacques 4, 7, Luc 12, 47. Cet épisode, on nous présente un enfant de mort qui se prépare. D'un côté, on est justifié pour pouvoir l'accuser. Et la norme absolue du jugement sera l'observance du sabbat. De l'autre côté, Jésus prend l'initiative de susciter les débats. La pensée de Jésus pourrait se présenter ainsi.
La loi fondamentale de la Jérusalem demande de faire le bien. Et cette loi vaut pour les jours du sabbat également. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'on sauve une vie, c'est-à-dire guérir l'infirme ce jour-là. Ne pas intervenir pour sauver ou pour guérir l'infirme quand on le peut, c'est faire du mal. Ne pas intervenir pour sauver ou guérir l'infirme quand on le peut, c'est faire du mal. Jésus avait compris que la gloire de Dieu est exaltée d'abord par le bien. Le bien pour faire au malheur, par la vie qu'on sauve. Ce n'est pas pour détruire le sabbat qu'il va revenir à une tradition. C'est pour l'honorer en profondeur. Libérer un pauvre malade de son mal. C'est pour Jésus une façon qui fait de sanctifier le jour du Seigneur que de laisser un homme souffrir pour le prétendre l'honneur de Dieu. Dieu a fait des lois pour le bien de ses enfants. Dieu est le sauveur et désire faire le bien, sauver des vies. Chers frères et sœurs dans le Christ, le maréchal Coucou que nous commémorons aujourd'hui, le 3e anniversaire de sa disparition, en tant qu'être humain, soumis à la fragilité, il avait non seulement des défauts, mais aussi des qualités. C'est pour dire qu'il n'avait pas fait que mal dans ce pays. Il a fait aussi le bien. Et quand il faisait ce bien, il le faisait sans distinction de race, de tribu, ethnie ou clan. Et ces biens constituent pour nous aujourd'hui un patrimoine à exploiter pour conduire notre vie politique, économique, sociale, culturelle et religieuse. La première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous montre que le chrétien doit se purifier de tout souillure pour célébrer la Pâque nouvelle dans la pureté et la vérité. La vérité que représente pour Dieu le pain sans le pain. En empruntant ces paroles de l'Écriture, nous voudrions rendre hommage à chaque autre. Ce grand président, ce grand homme d'État, ce grand homme politique qui appartient à la race des serviteurs bons et fidèles à Dieu les 5, 14 ans. Pour tout le bien qu'il a fait dans ce pays. Il a marqué son époque et continué à l'enracinement de l'unité nationale. Il a contribué aussi à l'enracinement de l'unité nationale, de l'esprit nationaliste et de la cohésion nationale. Nous garderons toujours frais dans nos mémoires et chaud dans le cœur les témoignages croyants de ce grand homme généreux et fidèle à ses sondages. Chers frères et sœurs dans le Christ, pour terminer, nous voudrions vous prier de célébrer, comme le dit ces paroles de l'Écriture, le 23e anniversaire de la disparition du maréchal Coucou, non pas avec le vieux ferment, c'est-à-dire avec le regard ancien, en présentant le maréchal Coucou comme un plat, mais plutôt avec une main fermentée, c'est-à-dire avec un nouveau regard sur sa personne, sur la personne du maréchal Coucou, en prenant en charge tous les biens qu'il a réalisés dans ce pays.
par l'intercession maternelle de la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Espérance, puisse le Seigneur jeter un regard de paix et de miséricorde sur son serviteur, le maréchal de Mout, lui pardonner ses péchés et lui apporter la récompense promise à tous les serviteurs bons et fidèles. Amen.
À vos titres et qualités respectifs, voici à la fin de la messe d'action des grâces en mémoire du feu maréchal pour ses essais. Nous commençons par remercier les éléments ainsi que les autres prêtres qui ont assisté pour que cette messe soit agréable. Remercions aussi le curé de la paroisse qui nous a donné ce beau cadre de méditation. Cependant, nous voulons dire que selon les instructions de la chancelière de Kinshasa, il n'y a pas de prise de parole à l'église. Pour ça, il était prévu que plusieurs personnes prennent parole, mais ça n'a pas marché. Nous sommes allés voir M. l'abbé, on a présenté le texte. Il a accepté que 2 personnes prennent parole. La première personne, c'est le général Malman qui est derrière, qui va juste faire un témoignage pour le travail, pour sa collaboration avec le maréchal Mobutu. Et il y aura le coordonnateur de l'IA qui prendra parole pour remercier toutes les différentes personnalités qui sont ici en ce lieu. Honorables députés et sénateurs, chers amis compagnons d'armes, mesdames et messieurs, le collectif des officiers généraux à la retraite m'a chargé de prendre la parole dans ce moment précis où nous commémorons la mort du feu maréchal Mobutu. Je retrace ici très brièvement le parcours militaire de cet homme que nous faisons mémoire aujourd'hui. Nous sommes en Madagascar en 1950. Le jeune Mobutu et ses camarades, Kouloufa et Somao, sont recrutés dans la force publique et envoyés à Lubango, aujourd'hui Canada, à l'école centrale, où ils sont admis directement à la section des comptables de Lubango. Après les 2 ans passés à Canada, le jeune caporal comptable Mobutu est affecté au quartier général de la force publique à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont connu, au camp de Gaulle, aujourd'hui camp de colonel Congolo, il est sergent comptable et apprend des cours pour devenir journaliste. Il commence à faire de reportages et des articles sportifs sous le pseudonyme de Dandy. En 1960, après son service militaire, il se retrouve à Bruxelles pour poursuivre ses études supérieures. Et lors de la table ronde, il est repéré par le futur premier ministre de la Côte d'Ivoire et il devient son proche collaborateur. À la proclamation de notre pays à l'indépendance, Mobutu est nommé secrétaire d'État auprès du cabinet du Premier ministre. Pendant que le pays célèbre avec joie son indépendance, les soldats de la force publique se multiplient. Et la situation devient incontrôlable. Le cadre belge de la force publique quitte précipitamment le Congo. C'est ici que le Premier ministre Desiré Mobutu, un ancien gradé de la force publique, pour ramener la discipline, le cadre du camp Léopold. La tâche est difficile pour Mobutu, nouvellement nommé colonel. Le gouvernement belge fait intervenir les paramilitaires pour assurer la protection de ses compatriotes. La situation est grave à travers tout le territoire. L'Organisation des Nations Unies, ONU, faute d'une résolution exigeant le départ des paramilitaires belges et surtout
demande le désarmement de l'État, donc de tous les soldats congolais. Devant cette confusion, le colonel Mobutu organise un gros défilé sur le boulevard du 30 juin avec les unités venues de Bazamou, du Barcleu. Les troupes défilent impeccablement avec un matériel propre. Les hautes autorités qui assistent à ce défilé, ainsi que le corps diplomatique, n'en reviennent pas. Le succès est total et les félicitations viennent de bas. L'Organisation des Nations Unies, devant l'admiration du spectacle, suspend la résolution visant à désarmer l'Haïti, donc l'armée nationale congolaise. Le 17 novembre deviendra désormais la journée des forces armées congolaises. Le général Mobutu, devant la paix retrouvée, se lance à la modernisation des forces armées en formant des officiers de grande valeur dans de grandes écoles militaires en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Dans la force terrestre, il crée des unités parachutistes, des commandos, des blindés, des unités logistiques qui sont formées et entraînées. Il crée la force aérienne. Cette force aérienne est équipée des avions de chasse du type Mirage, bien acquis pour l'appeler Sukisa. Nous avons été le premier à acheter les 700 francs américains, qu'on appelait ici les Munduka. Ces avions étaient pilotés par propre pilote. Les hélicoptères Puma appuient les unités combattantes dans les opérations contre les rebelles et tout cela faisait la fierté de la République. La force navale est équipée de patrouilleurs rapides pour surveiller l'embouchure des fleurs et des lacs. Avec les accords de la coopération militaire, les écoles et centres d'entraînement fonctionnent merveilleusement bien. La gendarmerie et la police sont souvent félicités pour leur discipline et le comportement modèle face à la population. Tout marche bien. Le marchand de Mobutu était fier de son armée. Lorsqu'il présidait les parades militaires, il disait, je cite, Maïre Nangaï Dios, la carte de la Cour n'est pas une bidon. La carte Maïre Nangaï. La carte Maïre Nangaï n'est pas un matériel rouge, un matériel vert. Fin de citation. Papa Maréchal, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous dans la paix et pour la République. Je vous remercie. Nous sommes rassemblés dans cette cathédrale pour honorer la mémoire du président maréchal CCC Mobutu Rwanda Joseph Désiré, décédé au Maroc le 7 septembre 1997. Il s'agit donc de la commémoration du 23e anniversaire du décès d'un être exceptionnel, d'un paroi de rare excellence, bref, d'un homme grave, pétri d'idéaux nationalistes,
et des vertus patriotiques, donc notamment la vertu de la paix dans le pays, à tout prix. Mon Congo a validé. Ils sont pas son Iboki Moko, Isanga Moko, Tata Moko, Ekolo Moko. Honorable Sali Mibou, tout comme Bala Mesatu, ou tout Kondo Maréchal Mobutu Asila Kotika Biso, le Kola Moimbo Kanakati Ekolo Congo démocratique, Mingi Penzo Sali Mwana ya Eleko ya Zaïre, Okolbani ni pona mokolo ya lelo. Mais Ezali Mokolmo Munene, Poto Yebaki Kobungisam, Moko na Oyo, Bazala Kiba Konzi, Oyo Baeba Kosala Lukumu Yamboka ya Zaïre. Il y a eu commis RDC et là les alaki mokolo oyo asila kikowa na mboka ya Maroc mais mingi oyo toyebi ko bomba na mémoire na ye ezali reconnaissance au toujours apporté parce que tokoyeba ke na oyo nyonso etali œuvre humaine ba faille ezangaka te mais le mérite d'avoir été un grand rassembleur, unité nationale, cohésion nationale, à l'Utaki Makasi pour le tribalisme et à travers son charisme, il y avait toute la fierté et la dignité des citoyens zaïrois de l'époque. Oyo muke tozanangoya kolobangwana et pour na ba oyo balingaka ye bazaki kolinga politique na ye ezayaki mokolo na bango lelo et puis mokolo ya kokanisa ye et nous surtout kozong saka na boko ya kolo tokotika na noté mutuna mususu yeli biso Nkondo Maréchal Mobutu aboyaki ndenge lobi tribalisme tata be moko ekolo be moko parti politique be moko lelo na kati ya mboka na biso toyebi te est-ce que tokozwa susu mutulo kwa Nkondo Maréchal Mobutu oyo akoza kwa tata mokonzi ekolo po alite contre tribalisme pamba te lelo tribalisme lelo ezwi penza misisa na kati ko na biso. Alors, toko sala toko komisa apanage ya kolinga mboka et pas ya moto moko te. Congolais toza 80 millions. Je pense que il y a des bonnes intentions parmi les Congolais. Batamite mamalamu ya mayele ope balingi mboka peut-être pe koleka bazali. Mais esengi kaka volonté wanande toeba ko bimisango liboso ya ba fait na ba acte tout opposaka. Je pense que des bons Congolais, des Mobutu, des Tshisekedi, de tous les genres, Bazali. Donc, Zaka Kane, Ngonga peut-être, et Kokope Sama, Bakoye Bape Kubima, Namukilia Batu, Bakomonana. Kilo le lonzo tonaye ezali na ekolo mususu nini okoloba pambate azali moto ya sali makambo penza mingi na kati ya mboka na biso kasi kino lelo akundami kaka na Maroc nini okoloba na likambo lina. Alors ceux qui vous considérez Maréchal Mobutu comme patrimoine national, c'est-à-dire responsabilité wana et qu'on incombe na ba autorité politico-administrative ba entamer ba démarche, bien entendu qu'il faut ça la main conjointement et na aval la famille biologique pour na ça la rapatriement na. Et je pense que il mérite bien sa place na kati ya Congo, mais bon, tout à la kakamaka mundenge goye bako koleka donc le contexte politique peut échanger. Voyons voir ce que l'avenir va réserver. Donc, voilà. Honorable Toton de Boto. Merci.
esali mibu tuku misato uto nkondo Marshal Mobutu asila kotika mboka wazaki tata mokonzi ekolo oyo asalaki mingi penza pona ekolo na biso lelo tozali uti kosala misa pona kokanisa ye maloba no ekozala nini epai ya bayeba kolanda yo na Belgique mpe na bamboka mosusu mpe na kati ekolo Congo démocratique. Merci Natonio Botonde mpona kopesanga maloba nazali na esengo mpona biso Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu wazabanga uta akenda ezali lokola te libulu moko boye etikala monene na mboka Congo ti lelo bazokoka nano te kozipa libulu wana bongo libulu wana lokola ndenge etimolami mpe eza kaka kokontinue kotimolama esengeke biso banso tosangisa maboko mpona koluka ndenge nini ya kozipa libulu wana parce que libulu wana soki tokotika yango kaka eza kokoba eza lokola te mokili mobimba nde ekozinda kasi eza bongo te esengeli te totombola olikolo mayemaso ye asalaki mpona kimia na mboka oyo mpona bomoko na kati na mboka oyo mpona défense ya intégrité territoriale elingi koba te mabele ya bakoko oyo batikela biso esengeli te tobatela yango lokola ndenge ye moko mpe abatelaka yango na ntina te ndenge nzambe akabolaki mokili moto na moto kota na kota eza na eteni ya mabele na yango oyo esengeli te toyeba kotombola yango toyeba kodevelope yango lelo ezali esengo monene bandeko bayebani baoyo surtout ya politique basaka mosala na Maréchal na bayi libota lelo banso basangani eza bao bazali na ba opposition mosusu bazali na ba majorité lelo basangani na kati ya église oyo ya Notre-Dame mpona ko rendre ye ba hommage mingi hommage mérité pour le sacrifice que a consentir yango mpona ko unité bomoko na kati na mboka oyo. Voilà sentiment oyo nazana yango oyo tosengaki biso baso tolanda ndakisa ya Maréchal mingi mingi tozala liboke moko ekolo moko kota kaka ndenge tozala na kati de diversité linguistique tosangana tozala kaka moto moko pote na ngonga ye azalaki aponaki elongi te aponi moluba te aponi mokongo te aponi moswahili te aponi to pigime to bantu asalaki distinction wana te asangisaki biso nyonso tu mpe abike ozali na mosala tia ndeko na yo kolekisa bandeko na misala te ekoma biloko ya famille te na ngati ya mosala te mais tia kota mosusu bolakisa te toza lisanga moko. Voilà. Malgré nous sommes à politique, mais nazali capitaine Zobele, garde du corps rapproché à fait Maréchal Mobutu. Ah, eza penza malamu garde de corps oyo azalaki kotambola penza na nkondo Marshal Mobutu. Mibutuku mibale na misato uto ye atika biso. E yo moto azali kotambola ne pembeni. Nini penza okoki koyebisa bato mpona mokolo lelo? Eloko na koyebisa na bato mokili faut ozala reconnaissant. Même Pharaon asala mabe na Égypte mingi. Mais quelques peuples égyptiens mususu bandima bolamu mususu ya Pharaon pe moko. Malgré Moïse ayaki ko libérer bana Israël maboko ya Pharaon, mais Pharaon atiaki pe bolamu na kati Égypte. Ndenge moko na Maréchal. Biso Maréchal apesaki vie na ye koro ye âme pour la sécurisation ya mboko oyo. Biso tozalaki recruter 78 Maréchal asali nyonso ngai na ke kotanga na Israël centre roi David Tel Aviv na ke na États-Unis na Californie na mboka ya pays nde tango tozongi tosali musala po ya mboko oyo mingi mais mboka lelo eboyi ko reconnaître même bolamu ya Maréchal et boy même qu'on reconnaître biso armée ou tout ça là qui perd l'armée africaine. En tout cas, merci beaucoup. Na bandeko basali que ba réunir biso les loto kutana omoni bandeko ba généraux retraités. Na biso pe tozali actif to ye po ya ko honorer mémoire ya mutuwana. To kosenga kana ba kozamboka ndenge ba honorer
ba président décédé mususu nyonso ba honoré payé maréchal azape na batu ebele oti lelo bazokanisa ye basala ba pouvoir à deux mesures deux poids baluka pe ya biso nzoto ya ye ezonga biloko mususu bozomona ezoleka na este po moto ya maîtrisaki koto wana botiki molimo ne ezopema libanda ezali message na pesi chef de l'état actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo asala effort a ramener molimo président Mobutu aza centre ya pays oyo molimo ne ya ezwa bakoko na ye tango mususu bokoyoka biloko ya papamba wana ekosila kotika ndeko mokonzi munene mbula tuku misato na mibale mwana mobali akoli aboti azwi bakoko okende otika mutu andenge wana boluka kolongola pensene na mitu ya génération de génération nga na boti si bana na tango ya Mobutu lelo nazali na bakoko oyo nazwa na tango ya Mobutu bazalaka na Mobutu na kere batika kobebisa mitema ya bandeko boluka ke bomoko ezonga na mboka eloko nini ogarda oyo marka yo ntango oza kotambola na nkondo Marshal Mobutu bo eloko na garda maréchal azalaki homme ya écoute azalaki koyoka biso meme basécurité na ye soki na korapelo histoire moko tozokende palais du peuple afandaki na kiti ya telemi veste eza chifone na mokongo tobimi na landi ye na lobi mokonzi akokende ndenge wana te respect maréchal soki okoko eskize tozonga na biandri balekisa coup de fer na veste na yo atuni nga bon nga na bi oui maréchal tokokende ndenge wana te tobaluki na ye abi longolanga veste alongoli ye veste asimbi atali abi oui oza na raison di balekisa fer do azalaki moto aekuti koveye eske tolei eske tozali malamu en tout cas azalaki na suivi moko surtout mpo na périmètre ya sécurité ne maréchal asakaraki te azoyeba biso tina bakombo en tout cas merci mingi na lobby na brave père na lobby na fingi mutu te na lobby bolamu ya moto oyo nasala na ye na prêta serment po ya protection ne tobateli ye babeti ye masasi te ake kokufa ndenge nzambe apesaki mikolo na ye. Je vous remercie. Sotali mboka nde ekomi lelo tribalisme ndenge mati lelo régionalisme ndenge mati lelo soko yebaki maréchal oyeka okanisa ye lelo lelo mboka il faut ezongela idéologie ya maréchal oya monaki que na mitu ya province il faut pas de non originaires na mitu ya commandement ya armée ya police na ba province il ne faut pas de non originaires yango de sala que mboka fana lelo banda tozongela makamba ba originaire tande tokomi biso ba oto na difficulté à vivre lelo parce que ezaloka bo senga biso to changer ba camarade biso koli total ke kolote total ka mboka te total ko biso to koli tozotala kaka intérêt ya Congo biso koli bongo biso to bana maréchal toza génération maréchal. Merci. Nzoto na ye kino lelo ezali esika ya sila koa na mboka Maroc lokola mwana ya Zaïre obotama na leko wana okosenga nini epai ya bakambi ya mboka na biso. Président Tshisekedi ayebi maréchal très bien pendant que nandako parce que papa Tshisekedi azalaki parrain ya Konga Mobutu tango soto samsala na Kongo Mobutu mukolo papa Tshisekedi na venu du 24 novembre ba population memie que no kotsa na makasi na primature biso Yoshat tokenda kozwa papa Tshisekedi na croisement 24 novembre na boulevard pe kozongisa na ndako. Donc président Tshisekedi ayebi maréchal bien na kame pourquoi il était na mesa lelo il y a un signal moko fort ya unité nationale na kosenga na ye asala nyonso nzota maréchal ezonga avant mandat na esila parce que mandat na esila justement aux 25e anniversaire ya maréchal Banda Kendeki.
Merci. C'est les journalistes. C'est la présentation à Orlando, en Belgique, aux États-Unis, bisika nyonso. Ouais, ngai kombo nangai Désiré Banzila Yeme Mobutu. Nazali mona ya RDC lelo toye poteto célébrer 23e anniversaire Yaliwa Yankondo Maréchal Mobutu CCC Kokukumbendo Wazabanga. Mibutuku mibale na misato eleki nde lelo toye ko célébrer. Namoni yo ya mbototo na mituwa msusu ndengo lati lokola Nkondo Maréchal Mobutu azali kolata. Nikoloba ozaki pene na ye to botama na libota na ye to osepelaka obukisa ntoki ya Maréchal Mobutu te to kitire na lokoto. Ouais, tozali moko ya membre ya famille. Soki tolata kaboye, ce n'est pas et yaki pas na biso mon côté. Tango nazalaki na université, nazalaki na moninga nanga zaki ya Bekire, nde ayebisaki ngai na kotala yo boye morphologie na yo, lolenge na yo, vraiment na kombo na yo e balani. Soki okobanda kolata lokola Maréchal Mobutu ekozala malamu. Nde yango moni na lata kaboye, mais na makanisi mangai kolata boye ezalaki te. Mais utaki epai na bateau o bamoni ete ngai na Mobutu to ulami, cela veut dire tozali na ressemblance. Nini ya malamu oyo simba na eleko Mobutu azaki tata mokonzi ya ekolo? Eh ben ezali ebele, mais o bato banso bayebi ezali obe ndenge abandaki koloba tolingi Zaïre liboke moko, tatabo moko, mamabo moko, ekolobo moko, mokonzobe moko. Soki lelo ba oyo bazali banguna ya mboka oyo bazali koluka ba balkaniser pona kokabola RDC mike mike bakokoka te eza obe pona mosala ya makasi oyo Nkondo Maréchal Mobutu CCC Kokukumbendo Wazabanga a réalisaki na mboka na biso, a imposaki ordre, discipline pe concorde yango te kino lelo yo biso banso tozali kosepela na yango. Est-ce que na makanisi na yo ndenge tata Mokondo Maréchal Mobutu azali koloba tata be moko ekoloba moko nkota be moko makambo yango wana azali koloba, est-ce que ezali susu na mobu oyo to na mikolo tozali awa? Eh ben na manœuvre ya bayi politique nde tobandi ko remarquer te lolenge yango tokomi ko perdre yango malembe yango na ko profiter te tobwaka mbela pe elaka epai na bayi politique o bazali na makanisi mabe pote kokabola bana ya Congo oyo Nkondo Maréchal Mobutu CCC Kokukumbendo atikaki obe elongo basala boyete parce que président na biso ya mibale Mobutu ye azalaki leader ya lisanga, asangisaki bana ya ekolo kolongwa na oyo azalaki koloba na o Zaïre, okei na ba Zaïre, okei na este, okei na weste, ye asangisaki biso nde tosengi pe epai na bayi politique bien que moto na moto azali na o na e conviction, mais o tozali nango biso banso ya lisanga en commun ezaobe RDC. Ezala Moluba azali mwana ya RDC, ezala Mongala azali mwana ya RDC, ezala Mokongo azali mwana ya RDC, ezala Moshwaili azali mwana ya RDC. 4 aires géographiques oyo moyeba kabola biso ezali te po ete bakoko babiso batikaki biso be lisanga. Yango tosengi epai na bayi politique mayele mabango ya mabe basalela yango kati na mboka oyo te, sinon bako cracher na mosala monene oyo Maréchal Mobutu CCC Kokukumbendo Wazabanga asalaki na kati na mboka oyo. Tosala manso mais l'unité nationale tobebisa yango soki mokete, soki tosali boye toko rendre RDC faible. Banoko na biso ba Belge balobaki l'union fait la force. Tozala obe lisanga biso banso
peuple congolais bapoliticien bakosa biso te ata olingaka ye ndenge nini me kokabola biso balonga te. Discours wana tolingi yango wana mboka oyo te. Tolingi discours ya lisanga tozala biso banso bana ekolo moko po ete totonga ndenge hymne national na biso debout congolais elobi nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ezobe na unité na bokabwanité. Nzoto ya Nkondo Marshal Mobutu kino lelo ezali na mboka bapaya lokola yo moi Congo mwana ya eleko ya Zaïre oyo bika bolamu ya Nkondo Marshal Mobutu osenga nini na mbula matari ya Congo démocratique. Eh ben litono oyo yo simbi nde yango ezalo be kopesa pasi. Lelo yo mibu zomi na mibale na misato esili koleka nzoto ya Nkondo Marshal Mobutu esimbemi na mboka ya bapaya ezali kambo ya soni tokolobela yango mingi te kasi tosengi motema malamu ya bakambi ya mboka bazala animé na bonne foi ndenge bato ya kota ya français balobaka babongisa misolo basenga nzoto ya Nkondo Marshal Mobutu célébrer yango ndenge pe célébraki ya bato basusu oyo banzoto na bango ezaki na mboka na bapaya eyei toleliye tosepeli bamimie ne sika oyo babongiseli ye batie avanda na mabele ya bakoko baye nzoto ya bakambi ya mboka ya kala ezali richesse monene de manière spirituelle esungaka mboka kolona yango na mboka na bapaya. Cela voudrait dire en d'autres termes ete bapaya nde bazali ko bénéficier na nzoto ya Nkondo Mobutu ezonga ekosunga biso na makambo ebele. Totonde botondi. Merci mingi ndeko journaliste. Na banzi bandeko bolandi na bokebi misa esalamaki na cathédrale de Notre-Dame de Lingwala pona misa kokanisa Nkondo Marshal Mobutu zaki tata mokonzi ekolo Zaïre oyo lelo ekolo komi République démocratique du Congo. Bolandi na bokebi makanisi ya bayimboka makanisi ya bayi politique pe baye bafandaki pene ya Nkondo Marshal Mobutu basilaki kopesa makanisi na bango na banzi bolandi na bokebi manaka mabiso soki bosepelaki na manaka na biso bopesi matondo mingi na lisanga mobimba ya Dias Congo Télévision Serge Munganga oyo azalaki na caméra ngai pe wa bino ndeko Fredido Mwanesi nazalaki wana pona ko présenter manaka mabiso ya lelo na kati ya Dias Congo Télévision tukutani mikolo ezali koya botikala malamu. Dias Congo number one.